so vedanga tina fanda pas d'offre tina longa gi ku yanga tikala ko yeba teke na fanda pas d'offre pour lingati moi ça l'idée ani na ngwa ngake boya vanda pas na biso to zaki tuna mon frère so bo vanda mon frère ali il faut bo kita pas maman ami bon na quartier latin na bina na bord ezanga kombo na bord ezanga kombo album na bete yango wana nazaki na umela pe déjà na umela na quartier latin na tamo kene na longwe na kana biso de ces longwaka combien d'années na quartier latin combien d'années ah na umela déjà so le réserve sur les choses peut-être na vanda trop tard aux climatisé tentire comme ara bien na Adolphe suko wapi okende wapi ovanda na kasi ko aussi mettre qu'est-ce que toke voyage wana Adolphe na écoute na producteur même Adolphe na voyage producteur qui en linganga ngapena yeba te que vieux na yeba te que vieux na zananda kuna on na sana question que linganga na yebite nga linganga producteur ba vient na ba wali goma ba yebi producteur akabula ba mission tout tokina na bomba kabila bomba bilamba kabila bomba valise bilamba kabila bomba tout ba ketch ba nini pona na yo kaka ti musana so ba bengi yo sala musala o discuter te donc on sala fo ba futa yo boza na bateau zo engager pe na sima no obokolaka tout ce que yo zangi mote ke e peso double on monte ke ndenge ke na moi ke zo futa no te to ko mebele fo mona longa na ke pa muto monika ko futanga et que tant que ça a kufi pe na moni ke ça a kufi na bia non ke place monte na ke na ngata ngola na ke vanda na pese mutangola gabe manes aliene ngambonga Luanda ah na sala ni bon na vanda na ngazo ngashaba mais ndeske tineke na zonga pa ba mère na mbinza po ngando futa na victoire kesa zo langa nda na victoire tant monique na vani trop pa na e a divininga préfère que oza sunda quoi poza muto a soda fo zo nda ngabi président na zwelanga nda kwa na victoire ndofuta $100. Bonjour na babonné News Vérité Universelle, très à l'aise de vous retrouver partout vous êtes, très à l'aise de vous retrouver une fois encore dans l'émission la bino les news de Joyce Kandene sa cabine les news de Joyce sera toujours ka wana pour na sala la bino musala pour na kobimisa la bino ba news sera na terrain en tout cas ah vraiment to ya kana okane sera bino balobi mélange à vérité na news et ça kapozo bino mo boyebi que ah le côté les karaté ah ils a rien que la vérité hein rien que la vérité à le côté les karaté je passe derrière la caméra je dis bonjour à mon caméraman hein balobi Ngelonga Tenge moi muteke azanga nzoloko je dis encore bonjour à mon boss maître John Moté ma maman Micheline la reine mère la queen madame Nabison des Ara maman Micheline je dis bonjour à toi Tracy Tupamba de Paris je dis bonjour à mon superviseur Babi Papi au Congo hein mobala pempe balobi yene mutasimbi Congo Suisse simbi vérité universelle tozala ka na papa coach biso kande tozoke ibenge na biso mikoleza Papi au Congo je dis encore bonjour à toi Ritiana hein balobi secrétaire na biso et vérité universelle Ritiana, je te dis bonjour et je dis encore bonjour une fois. Balobi, ce que lingi vraiment make-up a bien, deo a bien. Yaraka na Charlize, hein? Charlize cosmétique, babi kuna pirate zakate nyo c'est original. Yaka on a vraiment kokuta vraiment, hein? Balobi, hein? Okuta vraiment yemoko du boss, hein? Babi maman. Di boss yemoko azana pona osala la bino musala nekala sa bino ngai ya bino Joyce Tumba ataba di Benzema de la presse na zakaka wana pona osala la bino musala pona ko lukela bikindo ba information nyoso hein na ba news nyoso ezaka na terrain na zakaka toujours na pona memela bino na les news de Joyce alelo na ozanga mokote na bien invité na première photo ya bina les news de Joyce hein le lo vraiment trop yo kaninga ko panza ponga na yoka ki etina bi ba abonné fidèle pe il faut ba yoka Gelonga Fongole langa déjà caméra na yamba invité nanga bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé kitoko. Apparemment tu es timide hein? Non. OK, bonip ba abonné News Vérité Universelle bazo talona bana monde entier soko koko s'est présenté. Et comment on a Divine Champagne. Divine Champagne azaki danseuse. Azaki danseuse pas Kofi, alongi pas Kofi, pas Vena Adolphe. Et on a dit parcours on s'est présenté plutôt au kota wana. Ouais. Comment on a Divine Champagne. Bonjour na batunya so na Paris na ki dans le monde entier mobile na personne bonjour. Also côté ya omoni na poko ozi bonsoir non. So au côté na temps ozi bonjour non. Donc 500 oignons sur na pesibino na ninga bino mingi Divine Champagne. Comment on a Divine Champagne. OK, le lo vraiment on y a bino Divine Champagne hein, Divine Champagne. Période de confinement ezo le kanenge nini na ba makambo zo s'est passé na mboka na biso vraiment. Ezo le ka
pasi po bato bavandi na bandako bato baobima te ndeti biso bamisien boye toza mosala osala eza te mosala so esala obeta ata mwa ndule na ozwi mwa moki otie na poche soki obeta ndeni tovandi kaka na bapalais totalaka makambo yango ndenge ekende me boyeba mpe maladi ezali fo tomibatela fo mibata mpo maladi ezali ta bandeko na so ye bakufi na bamboka mosika bomona bibemele bato bakufa do baza ndenge mona biso makili ezotambola mpona yango etambola mpona bango ata oyo eza no mundele ata oyo eza no motu mundele toza ndenge moko baza bandeko na biso fo toyokaka pasi bango mpe baza na kini bana bahôpital toyoka mpe ka pasi mpona bango biso bato tozwi yango te fo kozala na kachine na yo fo komi protege ekosala bien ekosala bien zala na kachine sokola maboko balobi badesinfectant eza mpe wana eya nango kana après moke sombasomba mama sokola maboko mpo maladi eza fo mibatela Divine Champagne lelo toyembi na les news de Joyce na vérité universelle chaîne na biso soki okokobetela biso Divine Champagne abanda wapi. Ouais, Divine Champagne à mon palais avant dans Mbinza. Na minute Divine Champagne azaki na quartier latin na longue quartier latin pas Adolphe bato bayebi déjà. Dans la quartier latin obina na album nini na nini posali combien d'années na quartier latin. Bon na quartier latin na bina na bord ezanga combo. Na bord ezanga combo album na bete yango wana. Nazaki na umela pe déjà na umela na quartier latin na tamo kene na longwe na kandi biso de ces longwaka. Combien d'années na na quartier latin? Combien d'années? Ah na umela déjà. Na calcula tout ba date ya quartier latin. So talika bord ezanga kombe bimana nini. E bimana nini. Dans la calcula tout te ke ona zaki na calcula te pona kwa msusu. Dans so calculer dans so ebisi nga nda calculer temps beta na quartier nga na calculer temps beta pas Adolphe nga na calculer temps beta pas kesa nga na calculer. Te ba baleke bele na mutu. Dans la calcul raté. Non, le pendant système chocha cha oye a obini do lobby et pas quoi na quartier latin au umelaki au longo après quartier latin. Oui, quartier latin na umela so tali déjà bord izanga combo et bimel eloté et umel déjà c'est que na umelaki. Qu'est-ce que c'est que longo quartier latin? Te maramendo simba subiente et ton na kota ke bandera au simba. Ce qu'on a mis dans Simba, c'est mon préféré que na longwa, na ke pas vient en Adolphe. Na ke pas vient en Adolphe, maram to moni kuna, te be kapani ndenge moko. Na longwa na mo rondeni connecter ba danseuse ou bien ko ba pesa bino ba danseuse confiance te. Te connecter ba danseuse eza ngo le ba leader na sepela na hote. Ne singa ndolonga ba orchestre na nga sunga famille nanga. So tu le footinga salaire le bo footinga te etina kana longwa. Pona ga linga no retard te na musala yo linga penda chaque mois ba opesa ka. Oui, poto bina ka to ba bengi okay ya robina ba discuter te ke robina ba robina so ndesi yo musala so ba bengi yo sala musala o discuter te. Tant on sala fo ba futa yo. Poza na bateau zo engager pe na sima no obokolaka. So ce que yo zangi mote ke e peso double on monte ke ndenge ke na moi ke zo futa no te to ko mebele fo mona longa na ke pa muta monika ko futanga. Et pas vieux na biso Adolphe pe ba futa na bango yo bien te. Pas vieux ko tout temps na longa ko kota salaire na pas vieux Adolphe na komi boma su po kuna na kende bezaki salaire te. Kuna zaki beta concert ba peso mbongo. Parce que beta pe concert mbongo $10. Ba voyage bo kene temps so ba Zimbabwe ba Lubumbashi bo zo ka ba $20. Non, $10 on a ba $20 on ba pesa bino boy to boy ba raté ke zaki $10. Ba pesa bena boy ko on content un ba pesa bo ba ka biso sonité ba pesa bena boy 1 2 3 4 content ya $10 $20. Divine Champagne ko ka valeur na yo kobina na quartier latin parce que quartier latin c'est orchestre mkete ya mboka na biso eza orchestre munene kolongo ki na quartier latin olula kinda ko ba voisin est-ce oyeba kite que au préféré kutu wana na moi pas au vendre au préféré kutu quartier latin na préféré kutu quartier latin ma respect kunezara aux $100 suka sanza donc salaire à ba danser na quartier latin za $100 ngana ndo na zwa $100 na bité ba futa ba ko ba pesa bino mona enveloppe ninga yeba te ni ko kena ndo fungoli nzete ata yo mo peso moni nzete et sunga o mo sino ebiso na ne ba peso $10 na ba peso nzete elo ni olingi non linga o $100 na pas que $100 non ça marambe belé tam suna ko tia pa et simbi pe mais $10 tango bandara et simbate $10 est-ce qu'on va pesa ko $10 réaction no ezarande ni pas Adolphe tes réactions nga déjà mabeto beba na makasi pona kuta pe na chasse et na katana ali comment Miss ne vraiment boy na Miss ne vraiment bo katani na lo katana Adolphe na Miss ne ponga ya iteti makasi pona na sa musala na teti ndenge ya mabete mais ki teti na santi na sa musala mais na toki na lobi na pe makasi na lobi na makasi donc ya ndinga kuteke na bina na so na lobi na pembeni na ye donc sa musala makasi yana mona ke fona zo relo na sala tana mo ke na zuite yango tina ke na ba vie na kester ce qu'on a ke pas kester azolinga ndako lelo kesi na ke pa kesi na komo simba ba téléphone okutu oya Android kesi na somela na téléphone Android na ke pa kesi azoli mama na ngai ndaku alo futela nga ndaku siko muta bongo
nazonga place na uta kana na non na kozonga tena fanda kana Victoria ya on a vanda ko na Victoria na umera ko le ka orchestre so na tengeli wana donc ndaku na pene ko ma Victoria ko mata so na le katefe batuninga wa danser za kofi to mona pa kofi na kipa kofi ya bebe gozo wanga na wando wanga na ngai na wa orchestre za ki avina ndo wanga na ndo bakena danser za orchestre na ndo wanga na bana be vina nga kufa na ndimare ka atilelo pas la trop ko le ka ba leader nyos na leki non maké to vanda no wana maké excusez to vanda no wala maké ozaki pas vie na orchestre pas bien Adolphe Obebani au lobele ba vérité pour na $10 il y a transport et pour na $10 il y a salaire il y a transport est-ce que tout là on doit $10 il y a salaire bon transport vous devez attendre sur 1000 francs to 1500 to pour na nova na pas Adolphe nova pas Adolphe na météo ba o bandozo na pas ba bonde bandozo ba 1500 ngata na nova na pas Adolphe ndozo attendre sur 6 na koti na kasa car na ke ya ko vana to vana ya ko lia ezalaki nango o mona ya ko lia ezalaki nango poso vanda pas leader et moi aller na boa tant on vanda pas ne po bino bolia pe kaka ndakune moi c'est moi si moi ça Adolphe accepter ko facilement on vanda ndakune na so vedanga giti na vanda pas Adolphe tina longa gi ku yanga tikala ko yeba teke na vanda pas Adolphe po lingati moi ça leader ni na ngolinga ke boya vanda pas na biso to zaki tuna mon frère so bo vanda mon frère ali il faut bo kita pas maman ami donc moi ça leader moi tonga danser na vanda nda là robina biso moi ça leader moi lingati est-ce que o bando vanda ndeni na ba condition ni parce que didi que na azala ki se opeste bazana photo ça zaki na Fred Sil tant on da anga kayande Adolphe apesanga mbongo na zo ndako tant ay azo abisinga ke mama zoya da pesinga mbongo na zo ndako na Delvaux petinda ke nakuta question parce que ça va na yo bando va na kati ndako Adolphe bando va na ndako leader à part qui danseuse rôle nini bando jouer wana tant maintenant parce que dans le monde entier batnya soaza ba yebi yo za danseuse na kati ndako ya leader à part Moussa Robina na ndako leader rôle nous akini na kati kuna na utena malueka za na msika na ndo fana na ndako ya kofi na utena na utena malueka za kina msika na ndo fana na ndako ya kofi tana longwe quartier la tena moni ki na kozonga su malueka te tanga to koma mnene se fona ya pana ya vanda panda bina sa pa mizati ndako izali ndena ya ko vanda na zaki ngane to yakina kada ki danseuse ndena vanda pa na epona ndo sala musana nga bien na zaka pe na spe na nga bien na zaka na longi na nga bien na zaka na taille na nga bien donc ni on se compte en musique donc c'est là donc comprenez ya nazara bona c'est personne a yambi invité mon baza super on l'a vraiment de ba comment vérité universelle alors le ba ba vérité est choqué bino te beta bino mabakute alors le ba parcours ya vie na ye au vanda ke pas Adolphe rôle yo mo bando jouer tellement que boy ce rôle wana na biso na bon monde te comprendre qui gela on comprend des rôles peut on jouer à part qui danser c'était na katanda ko po il faut lamba bongo te gi ku yo matanga yo ka na ka film zo le kate va tanga ko na mo sina yo botike avant la kimena rôle te yo zo vende pas papa de faire ça papa no il faut lamba il faut que ta cuisine tout à mon pipil on va si peu mon foufou ya wana sko pas Adolphe na tikala ko lamba te na tikala poto zaka na moi musala nga tikala ko lamba te kendaka mama musique na ndovanda trop na chambre pour apesa nga chambre de ndovanda trop na chambre ko bimanga so yemo ka yebetenga porte a divo vandi bende ni bima na bimili bana tonzo solo so lo reza ya solo so za pete na vanda trop tard aux climatiser tentire ko mara bien ndaka Adolphe suko wapi okende wapi ovanda na kati ko aussi mettre qu'est-ce que toke voyage wana Adolphe na ekuta na producteur amema Adolphe na voyage producteur qui en linganga ngapena yebate ke vie na yebate ke vende na zana ndaku na onde na zana na sala question ke linganga na yebite nga linganga producteur ba vena ba wali goma ba yebi producteur akabula ba mission tout tokina na bango bakabila bango bilamba bakabila bango valise bilamba bakabila bango tout ba ketch ba nini pona na yo kaka ya mo ba mission so vito ya pardon ba mission so ya tona bando lelanga mabe ba bi divina soda bando ba kutu te so ba mekta so ba écrire ba ko vana pe ba otonga ba ba osilika ba bi pekeba bino tokina kana 4 danseuses mais danser so parce que ça so nyaso mbongo ezate na pays wana mais divina apesa so mobala peso bilamba biso nyaso tozonga nango te ya la mystique moi no pena mystique koyo linga no pena producteur quand babara moi ça zané na chance na e obeti mo libakuno na zelu siko est producteur ana zaki marié toi zaki célibataire oui producteur zaki ni marié mais ambala ils sont mbala so vérité na sa marié mais la lingi yo non ndima so na moni ke na ngala moi on ndima na mutazane abike na fana na ngata msu deuxième femme so abike na vana na ngata msu deuxième femme mobala zo linga ngai ayebi so siko vérité yo boya ipe za na place na ngai oboya
azane pe musika azane pe ata ebisinga tena moi c'est na musika moi c'est na ki kutu na payo to kenda kuna te donc on na zelu boyo linga na producteur boss nao producteur a même tina famille zaka na commune ma et quand va conseil yo pesinga conseil divine pe motika ma musique o la na producteur wa ya pesinga conseil divine pe ba danseuse ne na otabité na c'est yo kende sara na kuno bongisa na palin so sisinga na oya de temps akei to ma benga ba projet to zai na ko ça pour na ya mais nga mokade amona te akoma so pek pa nani pas Kester numéro pe étant que pas Kester na changer numéro tout le monde a personne na producteur tena que na pe luke so pa na bangote pour na mona de na sara musique nanga mais so pas fait que si sous à ligne ya nyama bi petit on va qui boss non c'est peut quitter Adolphe à Salemo Zoua quand ça les Zoua sala Zoua pena sala Zoua andimate que yo na mimi na mboka oyo oye awa mais écoute producteur a mimi biso olingi ezalaka te mokomso boy aye lukanga na chambre bakutinga te nakela na chambre producteur ayoka zuwa na tonga na tozo babiloko afinga banduma baja awa pa yalo baboye banduma baja awa bala yokutuka kipaka kokolo ola na mbongo nao ngai kelonga teme okomi pe na film mbe producteur a tie danser sur toi mais danser boss nazo bois kele ba jeto mais abika kipaka kokolo lobi vena biso fali yokute tali otebi ke dana ndene pakolos etalinga kutu kesi mananga na Suisse so tuni mamba divine oh yo divine abo robo epani wana petit nanga donc etali kaka biso mbale on a moni que so finga nganduma za nganduma te na beta na zani danseuse na yo est-ce que lo ba ngondeni azani poto na ndumba te adandumba pela banduma baja ya lo ba bongo tant moi monique et comme tiraima tant yo zonga so na kin kanda na so afita na so na aéroport $10 na sa ne bité ba $10 pe na zongo trop mais na juste na futi $10 mais na ta mbongo na ngai oh faire ebele ça saik na bilamba na biloko na temps na zonga kana yela ka bandeko na mibali ba biloko ba ketch kuté koki bango te pour fafa dali ko mnene bandeko na mibali bazo ba ketch misu ta ke te quand pas sombre ateka pour fafa connaît les camps so na pesi OK oteki OK na ville so mi ketch mususu donc yela bandeko na bilamba bazaka ka bien donc on a écouté ce qu'on a question mais non c'est comment epeka bien. Marno c'est comment on bien. Olongwe no pe tonia producteur pa kei na ye. Producteur a kei déjà tant a kei. Abi na divine na tiki na robe. Ya. Ça va ni na boîte ça na tikaka. Na yo kende Victor a changer que ça il faut changer la sim na yo changer la sim. Quand changer la sim wana. Benga na so producteur te. Na pas na rappel toyeba mamu ke na Victor yo salara test na générique nini to oyo yakano ka bebaziomba moko test te nga pena na sala test na vina sala test pa kofi na ba orchestre na sabeta na sala test ne bo dansa ko na sala test nga solo na leader na sona yo papa après obengi singa na ndaku na yo omoni nga na ndaku na tongo mona nga otali ba na la so ba clip nga na sala to na la kisayo oyisanga na test ya osala pesa na ba danser msuba utaka ndaku aye pa sali test donc nga vina na message ça ba test te nga sa test pe na sala donc pas kofi na ndene yako sala pa bina file sili donc test mbali na sala na vina nga ba ona so ba tikala o pa bil abenga nga kota na bilo oni amema ba voyage na ndenge ne pas se pe na nga o pa vina ka bosse na sala le clip pas se pe na nga o fina nga monta na sala le clip sala mabuta uta poto aya na sala le clip so na kosa René la bea ebike Cristal Mayara na kina benga divine a sali les clips donc mutu mtatambo neto bota mabo mutu mtatambo na chance mutu mtatambo na étoile mais muso zate ya banganga non muso zaka ya kobota ma o sali la sala na mona question na ke place mo ba pesa rien faut na luka place na mona oboko la maman Germain pas à bien na baleki na après wana obeti wa parcours na yo et pas vient abisso que son nom repose un peu via que histoire menea après pas via que histoire menea au vendre na ndakuto oluka ki sous place OK et que tant que ça a coufi pe na monde que ça a coufi na bia non que place monter na ke na tangola na ke vanda na pespe mutangola gaba manes alene ngambonga Luanda na salani bon na vanda na zonga shaba mais ndesque tineke na zonga pa ba mère na mbinza pour nga ndo fute na victoire
Qu'est-ce que je l'ai dans la victoire? Tant Monique, n'a pas ni trop panaé. A diviner a préféré que aux assuranda quoi. Pose un mouton à soda, faut anda on a pris na zuelanga. A zuelanga ndako na victoire d'offre $100. C'est zo atena baningo eko kuta na mouvement que yo ba zuelonda comme mutu mso azana et pas na palin. Et puis ça pena zoua. Et puis ça zoua ba mso ba mo raison que na na kiss. Ba mso ba raison est-ce que bato bando ke na zoua tana même ba on se église on a prière capable prophète ko nga si bon nga sembela na liloba. Moi c'est na osema liloba nga sema na liloba. Église nga na yara yango so mo ke nga na kanga kese te nga sema na église o. Nga na yima ba kiste. Nga pa na bi ke na bi na ko bala no me makisa ngo wapi. Nanda libala bala nga na obota ba no isa ba ngoni. Donc na bona baby ça à venir à bala na bona baby ça libala nga. Donc faut na beta musique normale. Musique na beaucoup faut mettre la musique à succès so déjà yebinga via yebinga ils a déjà koyeba na yango wana yango wana na betara musique na bon na simba kisi OK et pas emmené au vandi après et pas emmené ya to na longue pas emmené ça ba njonzing to na longue pas emmené na banisiko ba njonzing ba bill ba montana pour président déjà kufi muta o kabelo sumbongo azate donc mutu pene tambola nga pena di nzambe na ngai président kufi wenga suki na lo pena na suki pena na le nga zo le la mena le problème na le kasa mena le ba problème non le na kende wapi na suka wapi ndako na banda ndeni ndo na suka ka pento kesa ka kufa na bina banda ndeni ndako ba mama na banda ndeni nde ba kamera na kamera nga peda pesa nga dabina yaya nde na ngola ba oluka bino be teka ni zwan bon na garantie blo anda ko pesa ba mère nde pina zo blo anda na pesa ba mère na zimbo na garantie na pesa gaba manès na pesa ka da $700 na tika da 300 na pesa na seke fona ke na ngola pesa ka shom ko la fo ke na ngola fo za na mbonge bele Angola wana Angola Angola kule zo yinda Angola za mbongo za biso pe ba danser ska muteme za betena ke Angola tina mona ke vena ndenga bien ne mbongo na yo vana na pe na parler na yo vana papa na vante na leka na pa vena na Félix na leka kuna leki pe ka ko leka ko tala miko mon vie mon kien na di mara mo ezala ka ve bité faut que ça na clip lobby ay ba te ke na za danser ya Kofi Félix abi na faut que ça clip lobby na ke pe na Félix na pe lobby na komi président fait ça vandara na limité na 10e rue mais que nanda président fait ça même biso petit na aéroport to sali clip à Katikayen to sali clip à Katikayen na ya lobby nango président fait ça nanga o ozate na orchestre nanga oza danser za Kofi na bina wanga na binga za so danser ko ba la singa to bébé go binya ma to kala ba bimisela nga ba danser déjà repasse aux amis parce qu'on a préféré na betandi na orchestre wana bi orchestre ya génération nanga na betandi wana na bia pesa no bongo na zonga nga parler ça no lokote ne pe na zonga na vanda pena e koma ka njonzing concert ba bengi njonzing Blaise kuto azala pas faire na betele pe njonzing na binela pe Blaise attends longa pas la cause ça la bine album na mon nga na binela générique donc na koma pena ko bina ba njonzing ba garçon kuto na donc tamana do fa na victoire njonzing ndo ya fort nazaki mutu moda so atani na longa pe victoire na kena ndo njonzi téléphone na numéro na ndo sale na zaki divine clip divine bo donc ndo zanga bando sungo bando se retrouver ndo sunga pe na makasi po musala nga yango wana ndo sunga makasi ne zamba yo sunga na bi garçon tondo soane bazara pa femme kasa bi na ndeza be bina filer à longwe aluka ba danser aluka pe ngabi te ngala na yemba te ngala cha face na mambo na bina te pardon na cha ma face na mambo yemba yindi gelong anseme dans cette semaine pas bien filer lobi te nga ko bina te ko yemba nini ta po sala ko inspiration ne butako d'abord wa on a vana da trona ba mi bale nga pena ndako na soso yemo na pe ba bureau na nga trop ba mi bale no yemba abibo abasinga oyemba na bina oyemba no ya kepe pa bina filer atuni nga pe oyemba nze moni nga bina oyemba nze ma maestro oyemba nze ma maestro oyebi nga bina on va style champagne toko ba place wana na koza ki danser parce que là reconnu déjà chanteur et ça déjà l'omsu na parcours non nyoso excusez na parcours non nyoso ya ki danser souvenir ni notika na ya mabe kuna souvenir ya mabe pour ki danser za passe pour ma ramto moni me pas leader na biso o ba sali biso et o ba sali net ngai na ko en général était pour ba o baza kuna ba o baza na habite o ba sala ba mutu mutazana qualité ni na kunse la leader na ye ngasko tema za ngaso ba leader ala soute na talike atoke pa mutu nzonzinga ngara aleka atoke pa mutu vandaki kimela orchestre ngara aleka c'est vrai que ba danseuse ba kushana bino pas ba chef na bino et pas ba boss na bino ba kushana bino
ndeti ngai na série na ngai ezaki bongo na ebite série ya bato ba yesi ko seza nde msusu c'est que soki ezaki bongo série wana c'est que yo pe na série wana okushar na président ni oh nga so kushina ate yo moso kushina mbali yo bakena kushina mutu boy pona nazwa ba batanga nini grade non eza bongo to la bike eza bongo oyo ba lekebo pardon no leka pe na nyonso wana ana pesa manga pona zo makambata yo moko na pesa na pesa manga pona zo makambata pona na posa vitesse ya je ne bango sans problème ah président na ngati donc président sengi yo danseuse accoucher na yo yo lobi ya so no se miso bo so ba bengo pa leader no pa ndo se miso bike ya to mi la siko bo ya no za et pas biso a makambo wana ezala raté omoni ngelo ngate mana o filmer nga grand frère nanga omoni superviseur nanga wana age moko na papa nanga oyebisko mukolo esika o boss a chaîne o papa na biso ye vraiment vandisa biso pesa biso conseil alobaka boza bolingo na musala balingana te so bolingo ekoti na kati ebomaka musala na kosi gelonga nteme sko yo batali na banda kotala kitoko no batali pembe batali tai donc boss akatani kokatana te za logique na boss ezala comme boss moroté boss na monde donc ye mo faut donc ayoka yo penza so ayoki yo après abi l'espace papa bino simuta loketo gelonga te bende vraiment nenga ndisa loketo o azana loketo batu na batu bakomela ba divine champagne yo ganga bo bina asa bo bina ngabi ça dans deux na WhatsApp ebi ko bina sia yo bina te merveille madame le ki yo ngabi bino nga ko pa ka lo na merveille madopo ani wana petit nanga to bandana ya coûter pas la banane pas bosser na coûter banane pas prince nana ketala vie nanga prince na kuti petit nanga pas prince na pas vie nanga ka bosser na kuti petit nanga na nia mado pas ka bosser na moi kuti na zoye ona longolo na memeti na ndako na victoire oh mon attends longolo kuti wana zona memeti na ndako na victoire donc na ça va bien na petit la merveille Lowa aussi sa question na yo robimana ba leader et c'est ça vraiment très important so ko boye zaranine so ndeti leader abi accoucher na so yo boye no bitenga na mobile nanga to ke no peto zonga ya yo pe no ozabo eko otala pe na mutu na TV to ke peto zonga no to tika pe ba je otala pe mutu na TV mutu pa bike no yo pe na tala kaka ndango bine no ezala nga bongo ndango bine na orchestre mutu wana ba fa na bo silikate Bo silicate, bafana divine champagne bo silicate ça passé. Ça passé. Bafana ba de ko silicate divine makambeleka kala ko beta ngo tezo dîner zo sala boyo comprendre yango wana sikoyo. Et puis pourquoi ils ont diminué? Parce que tu es le seul danseuse oazolo ba vérité. Yeba ke ka ndé mission ekoleka ozo ba soutien embelé, ozo batu oyo ba olingo et puis pourquoi ba olingo? C'est parce que oza mutu o gardera candidaté, ozolo ba vérité po ebelé ba yaka liboso caméra po na oza ba hypocrite. Donc là oza hypocrite to yo lobino vérité mutu mususu ava na ndako atalo habite non. Cette fille dans la vérité boy. Tom sous le lope son aïe pas fille wana oyesa ba vérité belé. Tom sous pe mobile mon bako talo a sepe la rano mais azwaka ndenge ya romona côté. Mais vérité yo bimisa habité. Tu sais que moi so pe son aïe na libala. Donc abando bombe langelote. C'est parce que belé ba le karna kito ba kosa ka biso. Te ngako tu abimaka nanga te. Ya zakara papa na nga akomisanga kutoko a mwana na ye. Donc c'est rare. Papa na bota na maman nini. Papa a bota na maman nini. Oh papa fana on a singa ka excuse na bimisa ba singa fana po ebike photo lo barape boye barake za la rabo za la rabo poso lobite wando bombo tisuka wapi ndeti ngana mwaso na lo babongo na refula na ngana ora na bien ça makambo pesa la passe mingi et ça nga pena ça nga passe ya makasi pona tala vie na uta na ya passe vie nga uta vie passe nga teka ba mapa do na uta vie moya ça la vie passe makasi non na ko mona ce que c'est la côté musique na nga nila ko mona esengo vi ngana le katamsu no le kiango te tamsu oza mona bonne vie babokola obi pa mama na papa na yo mais ngasko babokola nga pa mama kaka papa zate donc vi nangeza ekola dans na kola mystique na kola mystique na na posa na tanga na posa na kota na banda obina te mais muto fita na mina fala zakate non sala ni fana ke na musique on est donc na moi ke na ozo tambongo ya kosomba ta soutien na ozo tambongo somba kaleson. Donc tu n'as comme propre besoin musique n'est comme Singapour na hôtel na beta pas coffee a coffee ça propre ça parfum qui toko donc on a besoin que na maison na luka parfum qui toko pourtant na ya pas mutu yo kanga sola qui toko ke yo kanga so mapeka donc et ça linga musique et ça linga fungoli singa ebi ke o ko vivre na mutu pas bien mutu pas mabe donc na fungo na musique qui no pena ba président na nyonso ba yo ki pe loketo na vraiment des acquis souka après avoir ko bimana bango ba pesa bino mbongo oh boy pende nguzana ko bimana mbala peso mbongo ti
apesa mbongo te ke ndenge te o na pesa mbongo pas à mon sang kende non akokabela mbongo pa ndo kabelo so yoki mo mkana azole ba bona ndo kabela kayo na ka bongo so kangi ka kabelo suti oh mo kabelo mo mtenso pour cancer au matate tala mo ba sala biso imo sko zo yeba kende na o matate eza pona boyaki ko pesa na pesa dans réponse ma bien téléphone kanda wana emo ponga pe ndo lemba na so benga petit lelo na lembi na ngai pe ni na mo na ndo sama pe bongo na ndo sama na nini bongo na ndo sama bongo na lembi na ngai pe ni na pe boy yo lembi boy nini ya ba so bengo wa sama ramga leka ben on a minute aussi qu'on est na tika na ngakutu boy sans que pas leader on a sama kamanga moko na préféré na zala boy souvenir à ma bena ezaka wana mo na ki danser souvenir ni ya malamu yozo garder ba souvenir za belé pour maman nga azara na place foot la té maman nga lelo azara ndaka foot la pour na kester yango papa na umela pena nzambe o mona lola papa donc ba souvenir za belé ba blo donc ba souvenir za belé ya bien on a les cas non pena ya bien ezali ma bépé les qui ou te belé ya ma bépé les qui belé yana lo ba ke moi na Christella a binate pona olinga moi na bien tenga olinga moi na tanga ba classe on na comité moi na fa ko ba classe wana fatanga musique ya mabe ba danse ba leka ba musique za bien ba bi ba ngomto monaka mais na kama ba danse ba leka musique ba bien so moninga l'équipe alobi na ndenge ba sala e pona part na ye yo sikotango oyo kango alobi bongo pona lekele na finga na sa non nga utato lekele ngolo belinga non ko comment yo ba ko lekela po na mutongo lekele fo za ramta génération non ngam yana global muto lekela ngane émission bio divine boy bo sen souté ba mbote na pas Ahmed Vianney Guinée Suisse Paris donc on a pese ba mbota trop ndeko susu moi na so ya Nikes Mananga donc on a pese mbota trop na bo sen souté donc Eric de Gouvé na Suisse ba mbota trop na bo sani donc Fanny Schmidt Wanga na Suisse maintenant so wasko bato marronné de Louza na Suisse na pese tout ba mbote na yesu ko na batu na ngai asana kangi Natalia mutako kai na zate donc Jean Laurent Belgique na pese ba mbota trop lelo donc il y a so bon Jean Laurent merci umela na yo bosa nsusuté président na Marco na kata London donc mutasimbi divine donc muta mekate na bosa nte président Marco umela na bosa nsusuté nga papi mwana ndeki na Paris Nikes Mananga na Paris donc nga nazana ba soutien trop ya Paris po bata Paris po ba soutenir nga trop donc de bo soutenir nga bo encourager nga na pesi no ba mixi ming donc botika divine champagne te bo simba nde bo simba nga wana donc so bino botika fine nga balinga divine champagne yo azali na ba fine o balingaka journaliste ya mbinga ya kitoko na pesi donc Joël Tumba donc Joyce Tumba na pesi mbota trop donc émission leki kitoko de bo s'abonner ba j'aime kitoko ekota na sepeni makasi na linga batutu ko balinga divine champagne o balinga ngate merci mille. Ok, merci Divine, merci pour une invitation à Bisso na Moté Mamako. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à mon caméraman, Balobi, le micro clôturé. Je dis merci à mon caméraman, Guélong Anteme. Je dis merci à toi, Guélong Anteme. Je dis merci à mon boss, maître John Moté, ma maman Micheline, la reine mère, la queen Madana Bisso. Merci vraiment, maman Micheline. Moi, je va conseil nos fort. Et je dis merci à toi, à notre superviseur Balobi. Papi au Congo, Mobala, Simbi Congo Suisse, la vérité universelle. Merci papa pour notre coaching. Je dis un grand merci à toi, Balobi Tracy Tupamba de Paris, Chiquito, équipe technique Mobimba Nalinga, Bino Minkani Nesakabino, YouTube Eza Poubelle Teto pour nos sam, Salaso Mono YouTube, pour nos salabuzo, en tout cas, Tikala Nangoza Nango, ngana bino tokute une émission sika, natike bino divine boyo ka voix, koyemba, kobina, et ça à moi bien. Bon, nzembo no yemba. Non, de Dion pas Dorten Dongala. Donc Dorten Dongala zone nzembo otala karasu kanasha.
Père Abulaza lokola likito batela soki kwe pasuki bolingo eza lokola likito batela soki kwe pasuki nabo na ngai kozanga yo absence yango eza naturel Père Abulo na ebisaka mokili bakamwateo comme si y a pas de nouveau ici comme maman na livre yankolo nzakomba Père Abulo ngai na finere regal makwela aza compétent amour et caressant baiser na ezep impeccable, stable. Donc, Soukaïna, on a CP quand on a tout va CP na Divine Champagne. Bon s'abonner, donc on appelle na poste Divine Champagne. Ok, pe na chaîne na YouTube, on s'abonner. Donc numéro Divine Champagne est 085 32 65 55 1 en Souka. Donc bobenga, ma conseil est bien, ezalera bien. Star na bino yoyo, na bunda bunda nzamba sunga to ibindenge kozala. Donc la bosse n'était pas fidèle d'Inzimbu. Jagger Kanza, Carmel. Daigola Molobel, funéraire. Na sugisi na yemoko président Marco. Na kata London, Marco Longo na kata London na peso ba mbota trop na linga ko mingi. Donc Jancy Marc Doel, le vieux na Jancy Marc Doel, talara mta kangi Lubumbashi na makamba sap. Songo somba ilamba kitoko fo ke kana boutique à Jancy za Lubumbashi. Nde bato ke lamba kitoko. Kitoko na sepel mingi, yango kaka. Monique, le est silaté, exact.